toujours vivre le bien tu bilile le kamalo bana ebele. Toujours en avant. TV Mbote Nabino Esengo, Eza Abiso ya koyeba que Boza Ebelo, Boza Kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais analyse sur sujet d'actualité, topé faits sociaux, na réalité, dengue toujours vivre en na République démocratique du Congo, Mboke Zanga Kamakambute, Boebika Ka Awa, Tolobaka Mai, Ninganaka Pambate, il n'y a jamais eu de fumée sans feu, Lala Lamuka au Kutanaka kana problème, les lots Tolingito solo là, moi mouké sujet moko, nous espérons qu'il est intéressé Pebino vraiment, mais avant, Boebika Kakia Watomi Pesa pour devoir, il y a ko sensibiliser Bino Pebisonio surtout par rapport à la maladie au coronavirus. 10 000 cas confirmés atteints finalement dans la République démocratique du Congo. Nous avons battu la paix parce que nombre à baguerre est tellement ébélé comme tellement important que tout commissaire Kakame n'empêche que Sengen Nabiso continue à respecter les mesures barrières au Bakontibazo Sengabiso pour yangonde ko empêcher Nabiso to continuer à contracter maladie. On a besoin que prévention yangonde zali vraiment meilleur traitement, tout moyen efficace pour lutter contre maladie. On l'attendait, tout ça cause de la réaction. Yahweh Rasson par rapport à l'Isanga où ils ont salama autour. Yabana Yawenge musique à maison mère. Boibi que fait rigole qui initiative moko sur na prochain album naie à couper ça na chacun à bamasta naio à betaka na bango na kati Yawenge musique à maison mère mutu moko moko nzembo. Et tout moni petit à petit fait rigole à mettre en place les solo yango. Tout monaki na ba vidéo faire akutani na Emeli alias na poto faire akutani na Serge Mabiala, tu dis déjà que na c'est Léo contact zaka déjà donc masolo qui toko avec héritier na Babindombe et donc toujours c'est là et là qu'on a peine ça la mais on se posait la question parce que même Kakolo aza au sein à maison mère il peut faire rapper si peut ntembo mais tout ça comme tout na ça va se passer comment est-ce que point de vue à Werason les andengeni yemoko il en pense quoi comment na que bana na yo bazalaki balingi basangana na cadre basa l'album na bango quelque part fois à la fière nango mais tout cas le nos point de vue Yahweh raté même si nous savons que Papi Kakol aza parmi ba musiciens au faire ego la tanga qui a repé sa bango nzembo moko occasion un peu sami Werason a pesi quand même moi point de vue na par rapport ya lisanga wana o yuzo sala mai pa ya bana na ye ba utepa na bana à maison mère yango na proposé bino bolanda na Werason ensuite nous revenons pour que to clôturer l'issone. Je rappelle que Bozolanda DMTV chaîne YouTube na bino yum tozana na abonné tende ronanga cliquez comme abonné ko bossa te petite cloche de notification ko apparaître une fois que vous s'abonner petite cloche ko apparaître ko permettre justement ko rataka les sous-tes vidéos sur tout encore directement vous allez informer. Merci suivant Werason, nous nous retrouvons tout de suite après. Dap ezali bajar ba YouTube mais à Congo c'est-à-dire ils ont un streaming autant on a vidéo ça 0 centime so côté quand la dap c'est-à-dire que la 4 heures concerne vraiment beaucoup ça n'a pas été que label Werason ezali ou qu'on produire ba jeune nazo produire ba petit voilà nazo bimisa ba des jeunes mo na bimisa bango donc c'est à dire voilà la MP papi machozi ou EP qu'on ni côté kata label en fait label là ils ont idée nango algorithme copyright c'est-à-dire ils ont plus de 240 plateformes on a signé un contrat na bango on a ça la distribution en ligne oui Werason musique en ligne c'est-à-dire ils ont la produit na au Pesinga na kocha na katalabel on a plus de 250 magasins ils ont la plateforme Ozoteka en ligne c'est-à-dire label nanga ils ont la idée ils ont la copyright ils ont la algorithme c'est-à-dire ils ont bien protégé non en fait ils ont boy string des boy string des boss train. Voilà, le réalisateur nous signale que c'est la fin de l'émission, mais tout qui sont que bano ya wingo ya yo bota bota wa bangi basangana ils ont encore basangana c'est Léo
héritier bango nyonso bana yo ya wenge wana kanga sangana yo tata na bango te bazali bienvenue pas nanga na barrière te mais qui kenga nazali rassembler autour azana besoin en tout cas merci beaucoup de baselengai bazat bangutu merci beaucoup à Werason Kakol merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour. Boti Kolanda, Yemoko, Ya Noël Ngama, Werason, Neba Benga Kaye de la forêt, Mokondia Banyama, Mokondia Zamba, Dengue à réagir na question Anna dommage, Kezala qui pratiquement a fait une mission, a eu penatin à développer ma canicité, mais on a bien compris idée naïe Dengue Nini Ezala qui Werason a expliqué, en tout cas Aza content, ça c'est déjà une très bonne chose et namoni que Kozala Esengo naïe Ndenga Pessi même na bana naïe merci wana en général je pense que quelque part bénédiction bana bakoro lukayango wana déjà c'est pourquoi nga personnellement nazako saluer initiative wana faire rigolo on a toujours salué ça je pense que musique nabiso ezana besoin de ya ba makambo ya boye c'est-à-dire que to sala bambula ebele toyoka lisusu faire na la coste te toyoka faire na babindo mbete et kakol abeta drum par exemple j'espère que na banze bango mususu uzake kakol asimbi pena machine na ya mande babenga ka ya machine et uzala bien donc epesa mo couleur moko toyoka ka déjà mais toyoka ngonde kala mais siko na bakilelo na kilelo na kati na makambo moi lelo avec ba technologie ndenge avancée nzembo pe comme na ba façon moko boye je crois que osala pe sous bien il faut dire une chose que na bana génération o ba uti na orchestre moko boye ba salami na orchestre moko boye bana wenge musique à maison mère baza bana o baza osala fierté ya orchestre au Baouta. À part ça, nous avons le quartier latin au Pebana Baosa la fierté na yesu to biban évidemment zabana nyoso tout est autokomo na moi na phare ezali fali ipupa di cap la merveille donc au yo combo ya quartier latin au travers yeza ko continuer kotanga ma parfois même au détriment ya ba combo ya orchestre na bango moko ebike mutu mususu ko yeba na combo ya orchestre ya fali ipupa TF victime mutu mususu aibi na ye combo ya orchestre ya faire gola te mais soki ba monika ka Hervé Ferré mbala moko ba omona ka maison mère pourtant Hervé Ferré alongwa kana ye kala après ba sala les marquis et simbate ba ye ba bêtise à côté sous na quartier latin kuna pe simbite alongwe na ye na sima sali kutu featuring na Kofi ba sala lango pe clip te ba bebana donc voilà quoi donc génération kolobake bana ya tel ezali fierté lokumu eza kozonga finalement kaka et pas ya Werason je crois que en tant que père même si à côté na ba détail pena ya loko yango te mais on a compris que quand même Werason quelque part et ça la kaye moi et sengo pe initiative au faire azuana je crois qu'il faut et aboutir vraiment un album wana et je souhaite au plus profond qu'album wana et Simba et que producteur moko ya bien monana pour que promotion nango ezala assuré pour j'imagine ceux qui logo les abataka banzembo moko je crois que toko zo ba tube banzembo moko ezala ya danger na kati ya album wana pour le plaisir et le bonheur ya ba mélomane belé oyo ba osela kaka et logo ya bongo pour que bakoka kolanda yango donc l'heure n'est plus na ba discussion inutile na ba débat ce qu'on dirait masole zo komake bon l'axa que botaki pe quoi donc rande kita oyo Blaise Boula la loba na musique nde yango yo donc rande kita yango ndesko to mona ke bana ya artiste boy donc artiste oyo parfois ba finga ka ke faux chanteur ba demi-ton to mona Bogus azofinga chanteur ba demi-ton entre ta artiste ngo chanteur ba demi-ton nde muta bimisi ba artiste belé o bazoki formation et pas na yo akoboya boy na ye la vérité est que faire rigolo à mon maison mère la vérité est que Rité Watanabe moi na maison mère Robinho Mundibu moi na ya maison mère Fabregas Maestro moi na maison mère Binafilé Coco ya maison mère vous imaginez donc vérité yango wani sengel na biso hermoto ndi marape soyi muta sali mo eloko sali nzela sali lignée na ye toko ka reconnaître ngo po ba empêcher pe na misusu ba ko sala modèle wana te ndenge to mona ba clan viva ezali clan Victoria ezali
clan quartier latin ezali clan Zaiko ezali clan Wenge ezali pe donc clan Wenge maison mère ezali pe donc Salama donc ezali toujours esengopona culture na biso pona musique na biso. Donc voilà, moi lisolo muketonga kitome mena bino par rapport ya réaction ya Werason na initiative ya Ferre Gola ndenge azosangisa bandeko na yo bazaka ensemble na maison mère. La réaction du père c'était c'était normal hein, réaction na ye, c'est une réaction positive. Je pense que et qu'on encourager les sous davantage ba musiciens wana ba se retrouver ensemble pour ba matsapeka lokumu ya maison mère, même si chacun ana ba masolo na ye aza na ba makambo na ye. Merci beaucoup soki bo sepela ki na mo li solo nde to betiango botiki la biso like mais bon réagir pas à travers ba commentaire hein, mais surtout bo s'abonner na chaîne Nabino DMTV sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté yango nde ko permettre que bo rataka li sous te soyeto tie vidéo moko awa Tommy batela coronavirus ezali COVID-19 ezaka ka 10 000 cas confirmés atteints en République démocratique du Congo mais nzambe pe aza toujours ko batela po nombre ba guéri pe belé awa likambo. Donc tout ça pendant la bonne voie to kumisika nzambe mais to continuer à respecter ba mesures barrières, to relâcher prudence te pour prévention contre maladie ondé ezali moyen très efficace pour na biso ko lutter contre yango. Merci na yo mutopesa biso quelques minutes ya temps na yo tobi que ça très précieux. Merci ndongo yo kibiso ndongo landi biso, nous espérons avoir rencontré pe point de vue na yo. Tokutana prochainement sur Nzambe abateli biso. DMTV vous dit au revoir.